de partout bozali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant oyo ekambami na munganga spirituel dokotolo na bango Papa Edi Diba. Mikolo elali mwa misato mine bomoni ngai te na nzela ya singa ya télévision tokoloba po te topesa bino balisi toile topesa bino ba information oyo bomesana kozwa butu moi po te bozali ba fidèle na kati ya chaîne oyo ezali chaîne moko ezoko édifier peuple de Dieu tozali kozwa ba appel mingi pe bato bazali ko continuer ko s'abonner massivement na kati ya musala kitoko oyo munganga spirituel nazali kosala na kati ya émission tobengi tosolola yango po te yango nde ezali makambo oyo esengeli tosolola yango po te ete ya peuple de Dieu oyo atambulaka na mibunga tosolola yango mpona koédifie peuple de Dieu oyo azali kobunga lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Bandeko balandi lisolo oyo toyeli bino na mokolo lelo ezali ndeko moko ya mwasi abengi biso na mboka Amerika. Mingi nalingaka kotanga bakombo bato te mais tobekaka même kopesa ta ville et mboka ye azali po bato ba comprendre que Ediba TV ezali kolandama partout monde mobimba. Donc à partir de cela bokoza la facilité oyo oti kosala ke yo pe côté ozali okoki pe kobenga munganga spirituel Papa Edi Diba po te opesa pe ya yo masolo po te tokoka pe ko manyola yango. Bana Nzambe na lobaka na bino chaîne mingi munganga spirituel na yaka na masolo oyo ezali très nécessaire oyo esalamaka na mokili ya tata Nzambe. Ndenge na lobaki na bino ke mois de août mois de septembre tokozala na ba programme ebele ba programme musical ba programme chrétien ba programme politique ba programme loisir oyo tobengi sportif ba programme comédie ekozonga toujours parce que ba chroniqueur oyo babanda kosala mosala wana bakozala déjà induti oyo tolobi bakozala déjà available po te bapesa bino bamanyola bino masase ebele mingi bato bakokamwa bakomona coiffure ya munganga spirituel échanger ezali look il a des fokotika pe soki mwa ebele il a des fois pe kokitisa suki po ezali toujours ndenge makambo yango esengelaka. Nzambe alola abomba bino pa batela bino na maye oyo bokoyoka na mokolo lelo ete ya yo et apporter quelque chose na kati ya motema na yo et apporter quelque chose na kati ya vie na yo. Soki ozalaka égoïste soki mpo ozalaka motema mabe awa lelo okolanda lisolo oyo na bungaki mwa mikolo misato mine ezalaki mpona ba recherche ya masolo kitoko po toya koyebisa peuple de Dieu. Je pense bien bandeko balandi bokozoma un petit résumé de tolobaka na bino na bokebi pe na bwanya avant toleka na spot publicitaire oyo ndeko na biso Elvis Bongelo na kati ya Johannesburg ye azali nanu chroniqueur na kati ya Ediba TV mwana Congo et en plus azali pe caméraman pe arrangeur munene oyo azali kosala mosala na kati ya chaîne oyo. Elvis Bongelo bambote ebele epai uzali Nzambe abatela opa bakisio mingi bwanya. Lisolo oyo ndeko mwasi abengi biso na mboka Amerika ezali makambo ya famille. Oyo toza koloba ke baboti ebele bakanisaka soki oboti bana okomi kozwa bana lokola baumbu na yo okomi kozwa bana lokola bampunda na yo. Mais soki moboti nyonso azalaka na devoir wana na vie na ye que quand tu fais les enfants ou bien oza kobota oza calculer que bana oyo oui c'est bien les enfants peuvent t'aider mais ekoma te ke bana na bakoki kozala na souffle de vie te parce que yo ozali kaka objet moko ya komodire bango à chaque instant soki même osengi bango balobi ke baza nango te yo okatani. Alors likambo ezoleka mingi na bandeko bazali mingi na diaspora baboti oyo batikala na mboka bakanisaka libanda tolokotaka meya eza balende masolo na sina beta yango
soko koti na kati ya chaîne okokuta ba masolo mosusu ya marka boy na sina beta yango mais na talisa bato ke libanda eza facilité chez nous quand même na sima lupango okolo na matembele okolo na pondu okolo na ngai mais ici ce n'est pas facile soko kuta na grâce wana ezali peut-être ozwi lupango monene nde biso bamunganga spirituel toza nango mais ezalaka facilité tozona sport publicitaire oyo ebongo tokende na mozindo ya lisolo ya mama oyo abengaki biso tokotanga nkombo na ye te ye alobi ke tomanola lisolo oyo me baboti na ye epai bazali bakoyebaka ezali bango ebongo yo soki moboti wana oza na bizali lokola moboti o wana change yango ça ne sert à rien ozala motema mabe vis-à-vis na bana na yo toleka na sport publicitaire oyo ndeko cameraman oyo kamera eyebi ye na kati ya mboka Johannesburg tobengi Elvis Bongelo epi azali chroniqueur na kati ya Ediba TV mikolo yali koya meme na kati ya l'émission bokomona ye akoya kopesa bino bambote po te bobana komesana na elongi wana d'ici pe la toleka. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisingani. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre pano ya di ta. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana. A fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka katise pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Non so futi mbango nozo regretter te. Awa juste bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Mokoli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment sonna. Babe. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo ekambami na munganga spirituel. Oyo azali docteur initial nako maniola pe ko expliquer peuple de Dieu. Moi, petit message, comme toi, libre chroniqueur, n'est pas étonné kaka. Toti kaka moi mbela muke pote peuple de Dieu nous ezali kolanda. Émission o ezali koleka mokolo ya lelo ezali le 21 juillet 2025. Tozui ba appel ebele ba tout peuple de Dieu ezali kolela même ngai moko pe na linga na za victime. Ezali na race de vipère mo côté na internet. Ba ko benga batu bakotuna yo numéro na yo ya téléphone mais aussi longtemps ça bengi yo et okopesa ba données nyonso ba yibi yo bambongo na ba compte. Alors to sali moi banalise la mingi ya koyeba que peuple de Dieu wana batu wana mingi pote bakoka ko sala attention pote batu wana bakoka ko sala makelele te bakoka ko sala mibulu te bakoka ko sala désordre te pona boyibi bambongo bakei na mosika kokota tina kati ya ba groupe mingi tokomi na ba groupe oyo tosali na ba WhatsApp ba Instagram ba Telegram ba groupe de prière batu wana balandi biso susuti kuna tosala ni ngele ndeko congolais peuple de Dieu tosala ni ngele ngai munganga spirituel na ye kotika message oyo parce que trop c'est trop. Baimboka tokimi na lombango na lisolo na biso ya mokolo lelo oyo toyeli bino kobetela bino lisolo ya papa oyo ye azali lokola kozwa bana lokola bampunda nalobaka na bino na kati ya Ediba TV quand je donne les histoires
nayaka pe kopesela yango conseil. Conseil ezali mpona kolakisa bino ke ce n'est pas normal tata oyo oboti bana obanda kozwa bana no lokola baadversaire, obanda kozwa bana no lokola banguna mpo ozali motu ya tama, ezala tata ezala mama. Okoriske un jour babenga yo ndoki, okoriske un jour bakonsidere yo ke ozali motu ya misala mabe. Ndeko mwasi na kati ya mboka Amerika tokotanga ville azali te, abengaki monganga spirituel mpona komanyola masolo oyo ye aleki na kati ya famille na ye. Alobi na ngai monganga spirituel nakenda poto na bokasi na nga moko. Namoni mbula ebendani nake koluka vie ndenge bato babimaka. Ake koluka vie na Angola, na Brazzaville, na Afrique du Sud, na wapi, na France, epai wapi okomona epai okosimbela. Ndeko moto kolanda nga nekenge bana ya biso ya Congo oyo babima nano te. Bakanisaka ke peuple congolais nda bimaka. Non. Biso en Afrique du Sud toza na ba Zimbabweens, ba Malawite, ba Ougandais, bikolo na bikolo toza na libanda ya mboka pai tobengi ba diaspora tokutanaka na ba bikolo ebele ya bandenge kita na kita. Nde epai wapi esalaka biso tozwa to cultiver race moko ya mayele na makambo oyo tozwaka libanda. Ce n'est pas dit que mutu nyonso aza libanda akoboya baboti na ye ou bien akoboya bandeko na ye. Non, non, non. C'est faux et archi faux. Au contraire, biso batu tobima, batu batikala na pays, bakoma komona biso lokwa ba adversaire. Amour na affection esila. Bakonsideraka biso lisusu te, balingaka biso pe lisusu te. Biso nde tomipesaka vers bango. Ndeko yo mutu kolanda ngai fongola matoi. Na kofinga bino bato bovai na Congo te. Na koloba pe mabe na bino te. Na yende kotalisa ke peuple congolais ye na makanisi na ye. Ezaka peuple congolais te, mutu nyonso awutaka na diaspora. Oyo azali ya libanda, azali libanda soki ameki kozwa élévation ndeko na ye na Congo ou epai azali Côte d'Ivoire, Cameroun, partout monde mobimba. Tosololaka na bango et surtout biso batu ya média tozozwa ba message lolenge ebele ezali facilité libanda. Ndenge na ebande na talisi bino ke na Congo kutu na koki kolona matembele, na koki kolona eloko nyonso, mais awa na Kisasa na libanda mboka eza permité. Bino bokanisaka so mutu ali libanda ana nzete moko aza kobuka mbongo. Non. Awa eza facilité, souvent totelemaka 4 heures du matin, totelemaka 3 heures du matin po okende koluka meya. Soit tozokota musala 18 heures po bima 4 heures ozongi 4 heures du matin, 8 heures obimi lisusu, peut-être olukaka shift mongo boye oyo ko permettre futi ndaku bo vivre mais ozozanga même moyen ya mbongo ya ko économiser. Parce que si on économisait beaucoup d'argent, beto yaka Congo na mbangu. Beto ya rotondisa bandako tozosoma ba mapango. Mais quand on ne vient pas, ezaki to futete. Ezali que système amokili pe côté to ezali to kuti ezali bizarre. Ezala na Europe, ezala na Amérique, Afrique du Sud ezali mboka o ezali na kati Afrique. Mais ça na système africain te. Parce que na mboka oyo na to ya bato okomona mindele bazali ebele. Yango monike biso pe to bima to ya pe awa tozoko considérer le quoi to ala na Europe. Mais tozaka na kati Afrique. Mais eza facilité. Et puis oyo bazoko zwangenge o to bengaka pambolami ezalaka sur 100% monaka 15%. Bon 85 nyonso wana tozali wapi. Tolanda sport ya mama Shela Mwanda. Mama oyo azali ko cadrer ba orphelin. Tozwaye pe tosalake. Totia loboko pote orphelin azanga ya kolala te, orphelin azanga ya kolia te pe akende kelasi lokola mwana nyonso. Elvis Bongelo caméra eyebi toleka na kati ya sport kitoko oyo ya mama Shela Mwanda.
Dans le Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation, na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sous liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Alors il y a pas pour que l'eau na pesanga musala ya ipana bango ba betaye alini ne ba betaye na ndaku na lina osala te konza balobi esa mona kosela musala delo na zo bénéficier ba grâce de Dieu delo na ko mutu kana ko tamba na mutu ya mboka famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya mobali na ngate ya nzamba sala ngate consolation ya. De retour encore na kati ya chaîne na biso Diba TV Mwana Congo et kamami na monganga spirituel donc autour na bango awa toyaka kopesa ba conseil toyaka kofinga te toyaka pe koloba te mabe ya bato ezali soko oza na likambo no na lobaka ngo bien eromemi yango epai ya monganga spirituel bato bakomprenaka te quand tu amènes tes histoires ici eyali mpona pesa conseil na mutu oyo azali ignorant na tata oyo azali ignorant na mama oyo azali ignorante pe na ndeko oyo aza koyeba te donc soki na nasala boye ekomemela biso malheur yango nde toyako etala yango awa parce que ye moto oyo bozonga bosala mabe ye nzambe azopambola ye yango nabetaka mbela sala ningele na mokili ya tata nzambe bayimboka bolanda nga na bokebi mpe na bwanya tokoti sikoyo na mozindo ya lisolo na biso ya tata oyo azwi akonyokola mwana na ye moko po azali kovanda na mikili ya poto po azali kovanda na Amerika po azali kovanda na France po azali kovanda na Angola na Afrique du Sud. Tala motema ya batata oyo na bamama oyo mwana abeti lisolo mpa na monganga spirituel alobi ndeko mwasi alobi papa na lembi oyo ya kosunga na sungi oyo ya kotinda na tindi ndenge monoso salaka libanda epi nakanisaka neti ke nga naza kotinda mingi koleka bandeko mosusu oyo bikolo songolo pakala yango natalisi yo congolaise oyo na bima te na congolais oyo abima te na baboti oyo babima te boyoka ndenge elekaka libanda tozaka na bikolo ndenge na ndenge bango mpe bato na Amerika baza na baatier baza na bacongolais ya Brazzaville baza na baivoirien baza na basénégalais bacountry oyo tobengi bapays différents ozokompana baza na bango kuna précisément baninga mpe mingi asalaka na bango baza bazambien baivoirien ere akosolola akozwa mayele bakoexplikane me talanga na ote kosala dernièrement boye na famille me baboti na nga bakondima nga te mosu abi te mais soki osali bo parce que tozwaka mpe mayele kaka libanda pa bandeko wana mosusu mpe alobi te nga nasalaka boye mais soki moboti akondima te talisa ye boye alobaka problème yango ekomokende sikoyo lokwa spirituel ekomokende lokwa spiritualité moko boye bakomi koluka neti mutu na ye ekita atalisi baboti balingi koyoka te aye kozwa voyage moko ya kita ya brusque po ali mwasi ya losambo église ememi bango bakende kosala baconvention moko ya minene na Kinshasa mpe na Congo Brazzaville mosusu na Côte d'Ivoire. Alors omoi na betonga oyo tosambelaka surtout biso bato toya libanda betonga oyo tosambelaka quand on donne le mabunza baza mpe na bapartenaire ya minene
na kati ya bitonga wana okomona basalaka ba contribution esengi siko ba convention basongolo pakala marka bongo ezali nde église moto kozwa mwa charge ekofutela bato banzela po baya. Alors comme bayaki mission na nzela ya losambo, il ne devait même pas se déplacer à komona famille, mais il a fait une violence pour akende komona famille mais esimbi te. Mais na moke na ye azalaki nango atindeli baboti na ye, mais baboti se permettre kolongwa epai na bango kokende kofinga na famille oyo ya bamobali. Biso tobotelaka bino mwana te parce que les songes et les réalités ezokoyake yende ko mwasi moto afutelaka mobali nzela pour rejoindre. Mais voyons une part des choses na vie. Nayebaka te sikoyo baboti na biso bolingaka tozala bandumba to tozala ndenge nini. Soki ndeko mwasi an étranger tozala bakambo meme na Afrique du Sud ozala epai ya kokakola ye te, mais azokutana poche na ye te. Quand tu dis poche, mufiniku na ye te, azozonga na souvenir na ye ya molongani na ye oyo balakanaki kenga na kei yo soko zwi olandi. Mais soki mutu wana zwi, rien n'empêche à aider mobali na ye pour rejoindre ye. Mais vous maintenant les familles, c'est au contraire. Il y a on te dit que biso toza ko raisonner différemment. Auto kuchango libanda. Bino bo komisa ngo problème na o ezali ya lokuta. Na o bino bo vivre en côté. Na o bino bo zoko kanisa toujours. Allez, koya ko kinu ko finga baboti te, baboti ya mobali wana ke bino bo zo mwana biso lokola mpunda et il se croyait que mwana wana na bango ndenga yaki voyage wana aboko mona bango avandi na famille babokilo na ye. Et pourtant ndeko mwasi azalaki même tina Brazzaville. Era longo Brazzaville aketi Côte d'Ivoire. Donc makambo so leki ya zate. Era zo kozonga Kisasa po akende kotala baboti mobali na bengaki. Tala makambo yo ba parano bakekosa et décourager. Pe babetisi ye mabaku. Abonnez-vous massivement na kati Diba TV pote. Okoka kozanga ba émission te, okoka kozanga ba solo kitoko te, oyo munganga spirituel akomemela bino. Tozwa mwa spot publicitaire oyo to melemai et bongo tozonga na suite na biso ya lisolo oyo. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion. Sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140. Pona ba terrain na biso eza ya kobangela te. L'État De retour na kati ya chaîne na biso Diba TV mwana Congo, bandeko na lobaka na bino bokotaka bo s'abonner, bolandaka ngai très bien. Pe bo comprendre nini nga na loba. Mingi ba ko comprendre masolo munganga spirituel ya kobeta te, mais vous allez me découvrir d'ici tout. Là, bokomona oyo qui est munganga spirituel, bokomona nga na ba page ya ba Facebook, bokomona ba publicité ba émission na ngai koleka na ba page réelle, vous allez comprendre que quels sont les messages que je suis en train de porter aux gens na opé ça message ni. Dans le bain na bino na mois de août septembre awa to kofongola plateau monene pona koyamba na côté auto kosola ya politique ya mboka pe na côté kosola ba émission to kobengisa ba célibataire pe na ba marié monsieur kozala pe online poto sola mokuse na mulai nini elekaka na kati ya mabala nini ezali ke mwasi kitoko monene 50 ans 45 ans azali toujours kovanda ye moko. Tokosola basali nzambe bakozala pona komanyola yango koyoka soni te yaka na lisolo na yo
pote tomanyola yango bato bakomona mpe na kati ya Diba TV mwana Congo okozwa mpe molongani oyo mpe akokami na yo na kifiniku na yo lokola ndeko oyo mpe aza na kati ya mboka Amerika. Napesi mbote na baye oyo bazali kokabula Diba TV na bokebi mpe na bwanya na epai bazali nalobaka toujours je donne des dédicaces na baye oyo bazali kosupporte biso kosupporte monganga spirituel ezaka mbongo te okoki kosupporte chaîne oyo na kopartage baémission kopesa baconseil kotinda lisitwale kobenga kotalisa ye teletala place oyo eza boye te place oyo eza boye mingi oyo tolobaka bamembre à l'ombre oyo balingaka batanga bakombo na bango te me bamiyebi napesi bino bambote bagros bisou epai bino nyonso bozali sans compter toke na lombango tozonga na kati ya mozindo esika oyo tozali kolobela makambo oyo ezali très capital. Elvis Bongelu toujours yo Nzambe ayebi yo Nzambe amona yo Nzambe ayebi nyonso ozali kosala na kati ya Diba TV mwanako papa oyo tellement ke na mama na ye na mwasi ne baza bato incompréhension bakei kosala tapage na famille ya mwasi mwana na bango epai abalela mwana oyo ya mwasi adécourageaki mpe azwi pepo azongi na Amerika. Yo moto kolanda ngai eske ndeko mwasi aza na erreur to baboti na ye nde baza na erreur. Tokozela yo na bacommentaire tokozela yo na kati ya bacommentaire eske eloko basalaki eza ya solo eske bango baza kondima te ke mwana bango ayaki convention parce que ye moko alobi bien natindelaka bango mbongo nayaki convention mutu oyo asignale bango ke nayaki convention kaka bana oyo bazali na kati ya famille omoni famille tobotamaka boye nde nalobi na bino ni bandeli awa biso bato tobima okomona bandeko mosusu batikali bazwi biso ke non yaya salelanga boye nalingaka yo mais soko osali otindi biso tozali bavictime tozala bandeko totinda biloko etekama mpe tomona ta inka te mais na nsima wana totikali mpe kaka bandeko eske nazali moto azoba to ofungolanga misu yokanisi nga nayebi te yango tozongisaka bino mpona koyeba ke mokili ya tata Nzambe tosala ni ngele soko osalani ngele te okokwea kaka na berere toza na balisi toile moto auta France aketala famille na ye atinda mbongo plus de 5 ans passé aye po atala ndako yango basombelaki ye basomba ndako te basomba na bango baketch balia na bango bambongo na beta yango awa na kati Diba TV bazwi balambi makayabo bampoisona mwana na bango pour vous dire que nde tobimaka boye senalali 15 ans est ce que amour yango ezaka na bandeko yango mais nga nakozala na amour mais bango bana amour te ozoma alors ndeko wana mwasi abetelaki moko na kati ya famille nakoyaki nakoleka ye azwi akeki kobisa baparent sans maîtrise lelo tozobeta lisolo bazali bato bazali koyokana te epesi mpenza nkita ndeko azonga Amerike soni esalaki ye baboti oyo ye bakende kofinga bamama bokilo na ye na innocence bango bayebi eloko te kutu ke mwasi ya mwana na bango kaza na Kisasa bayebi eloko moko pe te ke mwasi ya mwana na bango ayaki convention kotala baboti oyo baza komibenga bazali baintellectuel me bakende kosala baka ya bongo soki oza na kati ya race ya famille ya baboti ya bongo tia mabolongo na se bondela butu moi po te Nzambe achange baparent na yo bizaleli tochangeaka baboti te parce que bango nde bapesi biso vie mais tochangeaka comportement vis-à-vis na bango par rapport ya bacomportement na bango nakozela bino na bacommentaire baye oyo nyonso balandaka Diba TV na bokebi mpe na bwanya bandeko napesaka bino mingi conseil na kati ya chaîne lisitwale oyo nalobi mokuse mpe nalobi molai natalisi nasololi na mutu oyo alingi akompana oyo abenga yango émission oyo tosolola yango landa ngai na bacommentaire landa ngai na oyo nazali koloba parce que eye bongo balisitwale mpe ndenge eyaka biso totraduisa yango na balusi yango po te epesa ampleur ya bien pourtant mosu eyaki ndeko naza kolila ntango mosu eyaki ezoki biso 10 heures du temps mais awa nga na bimisi yango na preuve 3 minutes 4 minutes bien plutôt 28 minutes
po ezali chaîne tozalaka na bangonga na biso. Yo moto olandi lisolo oyo na mokolo ya lelo, soki ozali papa oyo ozalaka na bizaleli wana, soki ozali mama moboto ozalaka na bizaleli wana, tika po noki te monguna oya kokota na motema oya kosala mwana mabe pamba. Parce que déjà soki parent na mwana baza kolobana te, obe bafingani balobani maloba moko mabe, mwana akomi kokanisa mabe mpona baboti na ye. Bino mpe bakomi kobeta ke no tokotala biso nde tobota yo, c'est déjà mabe koti. Tika kolakela mwana no mabe, noki ta kozwa likama kuna, yo ndo kobima yo moko victime. Mbongo eza na suka te. Yo moto botaki mwana wana, ma témoigner même potonga kei na nzela na ye. Abengisa mobali na ye, abengisa mobali na ye te, ezali vi na ye. Oyo azali kosala. Do soki pe lobi abengisa bandeko na ye, ezali pe vi na ye. To akizaka kaka te po tozali na pasi. Po tolobi mboka na biso ezaka na pasi, tokoma kotala diaspora. Sikoyo me yango baza kotindelo bakotindelo sote. Sikoyo kosala nini? Na ye kopesa mbote na baye oyo balandaka chaîne oyo na bokebi na bwanya oyo bazaka muke bavandi bakamati singa babeleli pe babengi babimunganga spirituel place wana lobi kitoko te. Nalobaka na bino soko moni faute comment, mais je vois toujours les gens on dirait besoin accepter ce que nazo ko évoluer bien, mais ezaka na liste bato oyo babengaka o bazali ko pesa biso fortification ezaka mbongo te, ba conseil manachango boye salango boye kene nango boye. Emmanuel Mafuta na kati ya mboka London City. Emmanuel Mafuta nzamba mona yo. Nzamba mona yo na nyonso zali kosala na kati ya Diba TV na nzela ya Elvis Bongelo na kati ya Johannesburg. Cameraman oyo ayebi kamera pe ayebi montage musala kitoko na kati ya Diba TV bota l'éclairage kitoko nyonso na maele ya Elvis Bongelo, le chroniqueur musical bokomona ye mikolo oyo ezali koya akopesa bino ba flash, akopesa bino ba stratégie oyo bokozwa ye d'ici là. Mike Kalombongoi na kati ya Washington. Bayemboka oyo nazali kotanga bakombo ezali pona musala munene bazali kosala na kati ya Diba TV mwana mboka pe Diba TV mwana kombo. Na ba conseil financièrement pe kolakisa monganga spirituel lolenge nini pe na ba contrat oyo tozali kozwa d'ici pe mois d'octobre. Honorable Soule Kauka tobosani te pote nyonso ezali na nzela na yo. Patrick Liolo Zambe amona bino na pesi bambote ebele. En tout cas tomonani mokolo lobi soki Yesu Masia azongi te. Bye bye.